balobi bana kin bana poto bana mokili mobimba balobi chaîne eza se moko Congo fula fula avec les boss Banque mondiale hein balobi to s'abonner salanga moroyo master gelem namatakazi ko namatali ko la mama ale mama na finga konini ale Congo fula fule Natsuni na finga konini balobi to s'abonner ngozo information kitoko ezaka na Congo fula fula aïe ouais bana poto bana partout ningi biso tout ebiki Congo fula fula ndeza marambo yango na poninga pena pesi la marambo nanga na Congo fula fula ponga pena makambo bani yango wana vraiment eloko na eli na Congo fula fula eza pona koyebisa tous les fans ya bonne musique ya RDC ya partout ya poto que zete musuza sike botami la musique congolaise ou ezali master gelem donc c'est ça wana boyoki DJ master gelem nenga lobi bon to yeba DJ eloko nini o yelbi so message nini ozana eloko zo préparer ou bien nini to yeba so ke ezani ba téléspectateur o ba ta la chaîne biso ya Congo fula fula ba yeba ezani oui naza na studio zo préparer maxi single na ngai il y a 3 titres plus bonus a cappella on a présenté na public il y a poto il y a partout il y a Congo fula fula na RDC précisément c'est ça comme ça ba DJ ba komo yemba ba komo beta pe album bana poto bino bozoyo azo préparer album na donc des avou kalater so bimisa ele ki la biso premier single no zo bimisa zani bandi ko baye ba déjà pour bazila ya parce que ne ki bazila wana mona DJ fichier caché depuis mai na France azo tala déjà mais bité sogi premier nzemu ni zo ba bazila déjà ouais déjà chanson promotionnelle Bimaki eza titré ma préférée les années moi liboto de Bimaki kala mingi te bo recevoir sortie officielle na ngona ba clip na ba écran na YouTube tina ba télévision congolaise et puis na trace kitoko eza chaîne na biso nationale ouais wana albi vérité parce que biso déjà tout tchang déjà beaucoup monde à travers biso nangina bisabino boye baké DJ aza DJ master gelem abeta rabé bien donc to yeba DJ obandi ndenge nini carrière no ebandi ndenge nini ti okomana lelo yo pona ba pe ba yeba yo obanda ki ndenge nini oui comme les choses vont tout commencement est à la kaka mutunyo tozana ebandi na ye donc on a vraiment na banda na église catholique pour apprendre dans mêlée en plus pour l'information de fans na naza artiste naza DJ naza chanteur naza danseur puis naza chorégraphe donc vraiment na banda na église catholique d'encadrement na groupe APA armée des petits anges tozobina baliketo kobina mucheko to avancer to pousser na groupe qui s'est noirit wande na yokolaki kobina na koyemba en même temps pour entendre bina tano yemba banka to na biso ba Yannick Nzimbo ba ya Jires je salue en façon na bandaki wana mambo bandaki wana na yembi et puis ba ozo biso na groupe ya chorale ka ya église abenga ngo vocal tano yemba kana mbunda na ba voix to yemba et puis na yopusana tina comme na ba école secondaire dès non passé premier concours na école ya Kin Centre Gombe Lingwala Barombo dans Kin Centre na bimara premier puis nga nazalaka chorégraphe nazalaka nini leader ya groupe na binara pe to gagnera to remporter en école et puis j'étais les dirigeants de la chorale de l'école armée du Salut donc comme vraiment beleti na kota na on passé carrière na ya DJ et puis na évolué dans le professionnalisme la carrière na en tant que chanteur pour dans le belalilo donc c'est ça wana DJ biso koma bandaki lelo yo to yeba ta il faut éclaircir ba poto ba ya ka ba utaka ba poto bana kino ba yebio ope ba monde ba yebite so sala wapi il faut ba yeba pe so sala wapi lelo préciser bango ba yeba soki au travail wapi ta ba boîte beli na kina to yebite so yo wapi oui d'en profiter pena pe sa mbote na boss na ngai Bati le patron Bati African Express na pesi mbote sikazalinga na za travailleur na na 155 Night Club où ils ont na commune à Kinshasa précisément na Willery le 155 mode oh yanga na tubenga ngobo le 155
l'église au milieu du village. Donc on a travaillé à président Bati. Je travaille là. Ah. Boki ya na 155 vous en avez besoin aux DJ oyaka kawana ambiance za chaque jour biso ba autoposa na kitu avant tout le monde qui ambiance ya on a otini kabino pe boya wana na pisi sous mbote na DJ Fiché depuis France Med là na moni Keren Kangala na profiter pour na ba ce qui DJ programme les arabes ya eza après émission qui nous sont continuer ba boulot na ye ndenge za la kaka oui bisa pi batu bazwa nini yo mo yebine no. Oui, après émission, on a comme Fula, directement on a dans le studio parce que na site déjà des chansons. Et c'est allé, nous moment qu'on a capé la si qu'on a dans le studio pour na rumba, chanson na Mbeli fait nanga parlo comme états Mali les pelka les patrons. Donc dans le studio on a beta rumba après on a que kuna. Pour nous contacter Master GLM l'artiste au Zwanga na numéro plus 243 81 20 562 plus 243 81 86 20 562. Ouais, numéro WhatsApp yangwana pour nous écouter ngai comme linga to benga na numéro wana vous êtes direct aux zonga ba programme nanga je travaille le mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche au club 155 et pour le lundi tous en soirée moi carte on a revenir sur bayebi soirée entre nous biso na biso banakin. On a profité pour na besa ba mbote na ngai pa masana na Zombo les grands jogo Wazabon na Belgique Siaba Audrey de longues jambes la parisienne Déborah Wanje na Pessimino Tumbo te va kota Paris. Donc c'est ça. Ah, il pas PC batuna emote wana na profiter na pesa grand réalisateur ya émission Hérokas. Sans oublier équipe Mobimba la na mona Hérokas na Simaruna banini motse na ebele ya mona bosanité Gibo Kopolo kudera takate donc yem talati singabwe ndiye wanasema na bière Gibo Kopolo taka ba vêtements talala kude yaratarate. Wana alobi akomisi yae biso betoko misa banque mondiale yende asimbi biso yende makamu. Là je vois étoile la première dame de la presse congolaise. Là je vous laisse pour que vous continuez à suivre les autres sur l'émission et prochainement on va suivre l'émission avec tout le monde. Je ne sais pas si Didier Ako sabis moi acapella yasuka pour Natalaka il faut boyokai. Ouais talaka. Babi sola tambola na mindugi na e. Envahir motema na ngai na ba souci nazeli butu mobimba na moni yo te Hérokas pesanga motema na yo zala pembeni na nga jika prod kotika te liwa na ngayo oh esila bongo te Ronald oh ma préférée. La Pessimbote la banapoto. Bye bye, au revoir. Bye. Wana tu sogi sinabino, l'autre prochainement tout ça l'émission qui te reçoit pour nabino à l'Ibola de chez nabino.